Nsanguma Likamba mabele nsangwema Nsangwema Likamba mabele nsangwema Nsangwema Likamba mabele nsangwema Nsangwezi Likamba mabele nsangwema Nsangwema Likamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Yona ya yonga na yanga Likamba mabele nsangwema Mabele bakoko batikelanga Likamba mabele nsangwema Nsangwema Likamba mabele nsangwema Nsangwema Likamba mabele nsangwema Yo garçon, oh, ami fidèle, express. Tida, bongo, na yo, nego. Tida, bongo, na yo, Tida, bongo, na yo, nego. Tida, bongo, na yo, na ami fidèle, express. Yo garçon, tida, bongo, na gai. Vem comigo, ami fidèle, express. Je suis content de vous dinga makambo ya Nzambe ndenge bino moko botikali na nsima kolobi mate ya wana eza bien po nazo te ya mingi ba jeune ba comprendre persévérance bayeba foi na yo kozala na foi na parole et puis kozala na sainteté eza très important là nazo suka wa eza très important mama oyo moni ndenge na lobi na eza te nazo bandela mate ya bote foi ezo pesa yo kozala toujours oyeba kozela eloko ozosala ozala na espoir ya eloko moko oyo ozolinga kozala nango lobi eza te moke obungi moke osali eloko boye non ozala toujours na se makolo ya Jésus mama na persévérance eza eloko misato wana eza très important soki oza na eloko misato wana avenir na yo eza vraiment bien Nzambe ya pamba Yo garçon, oh, ami fidèle, express. Président Ngalo, osa concentré na Bible? Oh, Tcheko. Bonye. Président, na lalité. Appel na nem de memingao. Ero benginga lobi na butuke code ye. Ona yo zoyote. Uzanga tukenda wapi? Tungizo mbongo ngo président. Aka! Lelo dimanche. Dimanche salini. To papa. Est-ce que yo yebi agence au batindeli biso mbongo? Agence ni non. Ami fidèle express yokason. Président, à ta service minimum. Tcheko. Na ami fidèle express yokason dimanche basala kate babanga kanzam. Et pas yo yebi wana ya service minimum, maximum ou bien total. Ezo salate. Talang na Deutéronome 5. Verset 12, tina 14. Dimanche, to papa. Omoni na ami fidèle express yokason. Babon d'envoi wana. Ezo bon wana mbongo. Kaka moto onde azotinda. Tukenda lubi tukuzwa mbongo na biso. Yo garçon. Papa, mais je m'en doutais. Il ne faut plus t'en douter. Omoni, soko moni muntu asa kunyingana nyingana. Omoni muntu asa ku changer. C'est que problème. Depuis babuta bango na tata na bango. Ba changer na nu couleur même le colo échange etikala ko changer te. Yo mutu lobaki to ya walenji te. Awa to ye to umeli te. Kaka na kishe mbala moko mpaka. Oh. Mpaka. Oh. Aba pesa na simba. Yo garçon, oh, ami fidèle, express. Ebi mokolo moko pezali, woko konsole motema na ngai un jour. Nanini, pesa moya yangu.
transport passe tina longanda tina koma na arena zwa transport na embouteillage na njela yango moni na komi ero maka yo mokabisa ngai ko sa nga unte o moni bono rate ba kop ka boy nini ma bijou na komite no komi na boy na ngati me fa ko sa ndi ponctuel ya nanga na mimo wapi obi ke to ko sa na ki mingi bakinos ba okende ka gauche droite mais ba obosa na mutu moko no azola tsa basi nyoso akini mama pasa ya solo nous allons kana reta na makamiso tuna ya solo kende kuna bilambe ze pele ba modèle nyoso avant na $10 mata donc et que niveau na niveau pauvre à au somme riche à au somme Nzambe miso kei motayalite maki ntonga monene yango ekokota te boyeboyi kalunga na kubelela motoyalite yo yalaki wana kotisela nga ntonga auti ko lugama ikula pana mama José mulu akakuna te mai jobi boje na mai bakata mai te tanga kotisa te kambo le dit les na sinere ba kusaka bato kula moke mai moke fakitire ebele isala kotisa bele bana ki ko kotisa ngo sana no wana oyana buto ya reserve te oyana buto na bojoba esikala boya kande bojoba na oyankuwa na yana buto te makambo eko sila dira ebisa dio bala kinga bilamba e pa Yvonne Lingomo bitata fanda na ekotinda bilamba songo pe josala pasi ya walikam ima o bonjour Karine bonjour Lovi bon ozaki no kala ndako excusez il a senga juste nous on a son baba hygiénique la main a la taché ah ça na bande yo ezaka nini Lovi na pekisa ko masoti na zo solo la o déranger nga ko senga excuse te po ba principal ndako ndenge zalaka bandi na somela ko moi passer na isoko aka 10 na 4 yaya ozui moko wana okati yango ebimi ata 4 morceaux so bon omoni moyen te okina cimetière so ko na ba parents ko na tata na yo o coopérer kana bato za na cimetière wana ba timolier ba bimisier ale ozui dra wana bakondela kenango obimi nango epola raté très pola raté o yenango sukola ngo bien oniki ngo na détergent tant o sinisa o kati ngo soigner ngo repasser ngo bien comme la temps batela ba se belé na kishasa Gaston ko patonga akuna Gaston ki pa Gaston manga ako peso pe ba bitenzi o ki na lobi lo tensama na mi soigner belé là ma bijou boyete yaya zela comment ça ni te bongo ta mwana te mama o lo bana ki ma so mbabanje mais pesa mbongo wana pesa mbongo wana kusala nga boyete oza ko edikanga kata ndako nanga donc pesa mbongo pesa mbongo bima kende kaito na pondu wana boyete baba na ndeko na ote ma bijou na oki passe na mutema ya mama baba ndeko na soko ngote na kata ndako nanga te bongo te eza ndako nanga etika ndako nanga opesa na éducation te na éduqué nanga yo te ma bijou selo osali na sepel nango te c'est to kabwa oui na sepel nango te ma Karine va bien
makamino kimanga boye anniversaire nanga kuta eleki omona na tati na kanda na wala lobiso fo elanga kadi akosilika te ozwa na olinga basaki po bisanga ke ekoki nangina keni mama nanga president na ibi sécurité mama si mama lelo singa na ibi ti mama nesu ko kaitaka katsa nini mama nesu wa 40 zo ganga benina bangisinga ko basinga na 10 papa mama ano na ozo so classe oyo ko na université wana zo diplôme wana ezaka ofandeli ngana ndako esili bino mjesi za bien etali yote ngo bisanga so conseil wana opso mbongo na ngao oyo bandinga ozonga oyo ka ma bondo zo bebisa mwana ti Nzambe kotika ngai te ngai pe nabila seyo atako bangu na banyokoli nzoto ngai nayebi ete Nzambe Mama! Nini? Mama! Nini? Nini? Mama! Okufi mtoto mama okufi? Yuya kaka na makambo, ya kaka na makambo. Papa! Olo to mabe. Ole la mabe. Teme nano te. Ana la boni. Dinao. Teme nano. Ah. Telema na ino. Gama kolera ka boto. Telema. Vale bete. Ojo te mi se makasi bongo te bo. Boni yo. Ayo ano temisi. Esiri tata tira mana. O kolera ka nini? Njoba ni. Mama oke. Okufite na mako tata na yali okufite. Yali ni. Drama pisa mai mwana me. Dila. Tika na ndo kolela. Patrick a momi omponi. Abeti osali eni. Abeti gade papa. E alini. Patrick bali mase mususu papa. Ujala kidene papa kila Patrick yango. Eh mama. Nini yango lisusu mama papa. Nini? Kilo makelele sana za. Nini? Yacheko patika kweli. Yacheko. Nekoloba. Ela kona kosala Patrick. Patrick asa nini? Papa. Amani nango. Ye Patrick yango ajomo ne ajena. Patrick soki Patrick ajena. Ajela côté. Papa. Nazo comprendre de juste qu'est-ce qui se passe nini yango? Tunale ke ona yote. Nina. Bébé à quoi? Patika bali mase mususu. Patrick yo atindaki mokanda ke azoya kobima to lisusu papa. Tika ngai teko. Oyo 40e fois. Ndenge ya ya wa tika. Papa, non. Tasho na ngai mati. Mama bolimbisa. Oyo 40e mobali. Oyo azotinda lettre soki aye poto yeba ye oko kaka bali. Ya mime. Ba uti kozala awa. Musu to yambi to sali pe fête famille fandi. Mais suka nango ezosimba kaka bazo kende. Est-ce que leki nanga za na libabe? Ayena libabe te. Est-ce que leki nanga za na masque le VS? Ah ya katiere te para ta masque. Ayena katiere te. Papa, excusez maman. Bolimbisa. Tous en pétant musu occasion. Teko, kamata masette tokende. Djenanga masette tokende. Djenanga masette. Papa, s'il vous plaît. La machette c'est pas ça la solution. Mais la solution et démocratie. Démocratie. Papa, pardon pour que théâtre. Tu peux faire une occasion ngo ya baboti na biso. Parce que trop c'est trop. Tiens. Papa, maman. Na ligne zo sale mabo. Bana basi boni na avenue oyo. To moni ba mariage na bango. Est-ce ba leki lina na kitoko. Gomani akoloba. Ene loko ni dira. Tato ya monzombo. Mpango kuna misata. Abalisi bana mibale yale kinga nani. Tata wana alika kinga bana telefone.
avec qui ngene loko baboti na ngai maman bali basi babali wana bali ngene loko Quand on a une situation il y a ngai mwana na bina mobile je suis le fils aîné totangi ba classe tozo ba pe misala mais ya biso tozo trouver misala baningo totangi na bango bazo ko évoluer bazo voyager bazo sa ba faire ba comme ba conduire na ba société mais pourquoi seulement nous ngache comme makambo simbate lino makambo simbate pourquoi papa maman s'il vous plaît hein bon kana une solution papa parce que moto mon côté aloni elangana ye bongo simanangwa mona abuka eloko te to lona ka poto buka bino boboti biso botangisi biso ya solo tango clair ezalité soki mo ezali ata na bangunza papa mama boke akupa te nguza o wapi yoko yeko tinda biso yo ebisi metere na esikera bana boje na makambo yo ebisi ka bakunda ngunza bonimbisanga papa papa nanga pardon bonimbisanga d'abord je suis le fils aîné Ndoina yo Joseph et sengi boluka solution parce que to konze ko vivre beauté banenge bazo pambwama banenge bazo kende liboso vie na biso c'est comme si rien ne marche rien ne vole où est-ce qu'ils ont ton papa pardon c'est quoi dila eh tata dila tata dila posé liko bate biso tola tala mzo deba ndoki na lobi likamba kindoki te mama cheko kanginga ndo na lobi likamba kindoki buse ne ko bana yo papa s'il vous plaît nous avons droit à les devoirs envers leurs français wana ko ba yo le kinga le français là motatangi sio kasi wana aibi bo kasi te na yo te aibi bo yele ba uta aki na kwa cheko le lo kendo kinenda ko yo ngene mama na yo papa na ndongo na ngala fonctionnaire na tangi sibino kasi na tonginda ko me banga na baki bila limu te cheko bila ndoki na baki bila limu biso to lobi likamba kindoki te babote so pardon c'est toi qui l'as né le diable mpakanenda ko yo papa petit ne parle beaucoup mais le monsieur de maman na yo papa je yo te ebe ko pota alors bien mota ya bon la solution pardon s'il faut que ça soki nini bosala soki te pardon soki te ah tata to bimbi baba ndoki te soki te papa to kotika bino hein eza soni parce que koswana kaka nde boyebi bana ko bino nga mwana mobali bapesa nga kombo ya matondo no mtomba te bapisa kombo matondo ni do banga na ndo ya tata na ngale Joseph fou ya pêche et français nga bapesi nga kombo na quartier ya matondo yo ya mtomba po babenga ka yo matondo parce que soki basengi na zanga ta 500 francs ya kopesa abenga ya matondo bolimbisa papa boloka sa solution s'il vous plaît mes parents ekuluba na yo ngai moto na botaki banomi ba si le mal c'est pas le saut de la ndoto bana na ngai tout na familier na yo na ekulu okomana bato nyonso na mboka awa na ekoyeba ba Joseph nyonso mwana tekwa ya ndo ine ngai ye pe koma na Joseph kobanda na kati ya Bible Joseph ayaka nkombo mokete luka na ekoyebisa yo yebisa na familier na yo Joseph amoke ayaka te mwana ya ndo ine ngai na Bible moto monene Joseph ayaka premier ministre na mboka ngani mboka ya bapali Mobutu ayaka Joseph Kasavu ayaka mokondi na mboka Diangenda ayaka Joseph yo moko pe oyi Joseph ngai moko Joseph mokondi ya mboka Kabila Joseph oya ngai wana ayiko telenga na kabo na kisasa ayi Joseph te ya zainde Jo c'est quoi il y a Joseph te Jo ya pam duka solution na familier na aussi koloba na sis jonga toloba te ojo oskei yo jena popa ki tato yo ndiwa se uti na family na yo te ndiwa uti na family na yo te baleto ya yo bandeko na yo bakuani sala babala isiri oya ko jobe nga be bo joba te nga duka ba solution na family onanga oja kala bo joba oja ka penda na bo joba maman est une femme sage. Nous nous avons tout à l'heure. Et c'est nous avons makasi de l'émission sur répondre présent. Na rendez-vous na biso ya lelo, la première rencontre na biso.
à part la moni absence, il y a vraiment la biso shadow, les autres constatés. Mais peut-être un sous à rejoindre biso après. On ne sait pas des nzamba kusukirae, tokoki kobanda makambo naza ngo ko yebisa bino bilote sans le sam. Maman la biso bizota, soko ko kumba biso na prière pour to fungola. Masolo la biso ya mkola. Amen. Amen. Bonde. Amen na promiso na tout femme sage. Les tosangani awa c'est vrai tosangani mais moko na moko toyeba ni bakombo te. Bilongi peut-être tomona nyango lelo. Mais bakombo toyeba ni bakombo te. Ngai loko mama présidente na bino parce que nous on contact na bino na yebi bino. Mais bino moko mibale to misato fandi awa peut-être bomona bilongi lelo mais bakombo toyeba ni. Et aux amaramu soki moko sima moninga à se présenter pour tout le monde banapé Paco. Ngai comme la maman Yolande, moi si à achevé. Ah, tu es un bon Ngai comme on a Karine laisse. Ngai maman Bizota, Naza maman Fefe. Bon, Naza à côté les mains. Dès que aussi si se présenter, tu rencontres directement la case objectif de viso. Il y a beaucoup de Tinanini, il y a des sangas oyo, il y a des femmes sages. Kasi bosoto les gars. Nazana moi slogan na biso moko oso tozaya kolemba. Tosope na moni moi qui me koti. Tu koki ko moko la biso ko boaka mo pe ngisi biso et ngisi biso. Ezala mo simple. Femme sage, banyam soit une fille. Femme sage, banyam soit une fille. Ah, troisième fois, femme sage, bâtit sa maison. Qu'est-ce que ça passe? Ça passe. Ma bisou dans la moussa bisou. Mais comment femme sage. Femme sage. Ah. Femme sage. Bâtit sa maison. Maman bisota, c'est à maîtriser, on a sûr bien nous sommes maîtriser. Il y a des trucs. Moi à chaque fois, moi bon les boutons, moi mawa et côté à la carte. Vraiment, maman, bite et association na biso oh il y a pas femme sage. Les ambongo on a kosunga. Kosunga batu oyo bazango to leki babola. Kosunga bana oyo fela maboto to leki orphelin. Kosunga bon pe ba fille mère. À part ça, biso moko pe na kati ya mandaku na biso toza kosunga na différents problèmes. Otokutana na kati na ba foyer na biso. Ba o bazana ndako libala ba yebi. Ndako mabala moi ba problème ba difficulté ezala na moi ebele. Oyo nyonso amoni moi mikakato ezali akokoya na mon association tokaboli ba idée. Tolingi vraiment femme sage nyonso ezala na kati ya ndako ya libala ezala na bota na ye na famille disons ezala na avenir na ye azala vraiment femme sage toganga ngo kaka te lokola slogan femme sage kozala te lokola sapatu oyo eza kosuwa papa na lokolo zala sapatu oyo ezali kopesa papa kimia maman on est la nini nga pe na comprendre ngo te maman c'est ça makasi elingi la kisani ndenge bible ezali kosenga biso tokabola kozwa biso na baoyo bazali biso lokola tozomona na moke na ndenge tokona kotya na kese yango ekopermettre biso kobimaka kosalaka action sociale mpe lisusu bible ezoloba na biso femme sage nde tozoloba kaka batisa maison okobatir ndako na yo kaka na nzoto te na kitoko nzoto te nde tozonga na bo okobatir ndako na yo na losambo
na soumission epai ya papa mpe lisusu na bizaleli boye te bafemme sage boye mama femme sage femme sage femme sage bâtis sa maison. Déjà cool. Mais bon, tant que bimsaka $350 après ma singa pour opérer au kokati. Mais ben au bilan que ça va vie naï. À $500 tant ça paye ça. Ça m'a cassé sur le combat le pas. Là sur le ma côté de ma 36 là au kokati. Non, non t'arrive. Sous tes mille points de jeu pour vous t'es autour du monde mais c'est tout ça il fait ma petite. Là on t'aime pas défendre. Non, on va commencer. Prince Zonga, Fanda. Nami Fanda. Yo betika tika sali pasi zalaki. Tika pasi zalaki. Yo Fanda. Fanda naganga. Obi non comprendre le noter. Donc il y a moins 2 jours à bien, 2 jours à ma paix. 11h. Dans 11h ndako nanga, ils ont une salité. Donc saloku tout ça de l'homme côté. On va aller passer dans 6h. On l'a erni. On l'a erni na otuna yo. Nando bali pasi ne la muki ba 7. Ngana soko la mgana 7 na ndako. Elle vie. Non bon faut na bino wana, comment on a décidé na munoko. Ngana $350 nanga, na faire soigner. Quand non. Est-ce que tu as vu ton mari? Na bisu malo ate. Mama ni na okula. Donc on a d'abord comment lester. Ma ti bo chete, et là on moko bo salité, le pas on combolité, nta kundenge moko lo. Salité, ben na salité. Wande kundenga le mole mais c'est même chose. On a des prisons. On ils appellent ça pour entrer. Yemis. Ngana na prison ma chambre pour ça qui. Na nous allons prison ngabongo. Na chamba. Courir banda kala ngazo na chambre courir ça qui déjà. Maman. Pour ni pour ça là bango. Baba ndiko na ngande bazabu. Ngata papa ngaza qui na mfi. Ando ça ngande ça bango ete mama. Qu'est-ce que ngamo no ça ba. Quand on a gagné. Quand on a gagné. Na bika me to ngam snaba. Je non qu'on a besoin de longa et pas dans la Congo. Et pas dans la sala. Eh yo tema. Comment on va faire? On va me faire une robe moi là mon temps na tema ma kaina. Taliban. Na je dois na ko ko tanda kuna wote. Ozo mo mkeyo. Na fanda. Fanda. Ko ba saka tuta saki ni nyangwana erni saki SM saki ni nyangwana. Eza problème te. Et puis ça me sante. Comment fanda? Zongo Fanda. Ça fait la bête. Et tout le monde a un peu de temps. Même si elle est malade. Les gens beaucoup pour faire la matin Simoko. Et donc une double de ça au moins un des salles bongo. Voilà on s'arrête. Azabé. Comment elle a sauvé la wana. Ça donc qui est l'autre ça même sur le kutawana. On a comment on a sauvé lui. Après ça aussi c'est hein. Kuta les gars pour le gars donc quand ça doit se faire maman. Ozalaki na Shadrach, Meshach, Abednego, na tango na pasi. Ozalaki na Joseph, na kati ya prison na tango na pasi. Otikaka te otikaka te otikaka te ninga yo telefone maboko oza pourquoi nini kita mona bonne santé santé bien ma chérie ta yodi nkolo zo benga te elo te pona maman
makambo ebele miko outwa boye ope auti na mobeta tu pa shati kuna na nini na matonge na papa jenga kuna na baza pete bakangi ndako na pesa na mona ta winer baza te usali na bien makasi na vandaki na ndoto ya tv ureke bacourant mikolo mashari moko olobela yango susu mashari yango nakuti na yelaki mamboleka na ndako shiri naza bonsi na bayo ndozomona eza makasi si kale na mseko wangu ya chikwa yo ya ndika bala na ye ayibisanga pe lo moko ti nyanya esanga surprise moko na ozibenga bina surprise désagréable si bina zungi na ba déception na na olela echikopa bimene ebikanda atambola na ye wana okulikomisana na ye ayo ozonga kutinga na olela atuni ba mama nini ba expliquer que il a boy déception ti ya mobali na ko ba solo na mama na papa oza pe normal ti echikopa tangi ya même celui que maman sont dans un compréhension de ce qu'a maman dans le bas je crois qu'il y a un ndoki na comme ndoki na la botibino maman dit que le mazaka tani kama lo bate tellement za kitesi mbona na kutika na lali na mai niki sio kwa na soni mais il déjà ebsenga ta olo ana ebseki olo ba mon kola pétisaki soki mofana bino oyoki nanga te vraimen na regrete makasi mpo na ye nanga lembi ete na se sacrifie akuta mosu mbongo nanga baopesa naopesa sikoki obenga bamoma bandekwane nasepeli nango te moni acheko mpo lobeli na ndenge mabe te quand même c'est pas normal il faut yebake bamama bakomi compréhension na bango na ye eza différent il faut yeba comment savoir ya koloba na bango zela ndenge ye pourtant nayebisaki nasepeli nango te parce que là tu côté pour tu quand le ben ndinga mabeti tempo o nyonso asenga na pesa ta ba éviter allô bonjour boni oza wapi ouais naza bien naza ndako non bien tokokutana poko te na mosolo ok. C'est bon cas place. C'est tout n'est pas monté, tout n'est même c'est cas. Et ça n'a bien fait. C'est la bien on connaît un qui on a reçu la journée de bon moyen. Na que va connaître mais comme maman était à la foule le champ. Eh ma belle. Maman na bombe les yeux OK. C'est grave. Moi ma bon ça na ngai. Otikaka te otikaka te na Shadrach Meshach Abednego m'a excusé nayebi ke na dérange mama tokisama ya zamwana naotambola naoluka mosala osala na basani bilamba même batafi na osala moi 1000 francs 500 francs edenga na ndeko ngai otikaka te yo mosi kitoko boponi osambusala otikaka te naboyi kosala kituba naza orpheline de père et de mère c'est pour cela naovande pas tante na ngai aofaire souffrir biso na grand frère na ngai il faut otante aobokolela biso nakoka kosupporte te yango nakokosenga te nasalaki ngumba te puiske bapara nanga bazalaki nakoki osenga te ngana oyebi so otalelaka nzambe otalelaka nzambe mosusu aza te soki ose confie pa yesu yesu akopesa yo mosala ya kitoko yesu akobalisa yo akonosoni akopesa yo yaya akopesa yo biloko ya osambela
so na osala yango eza juste na sunga ndeko na ngai basi eleki naokoka su te yango na ye mama mapango eza ebele so naleki abetre nzambe natindinga na kota sunganga mama otika kate ata na prison otika kate merci maman nzambe apambola. Bonjour, la société Amis Fidèles Express Yokason vient d'accéder à la catégorie B. Une bonne nouvelle pour l'ensemble de son aimable clientèle qui désormais pourra envoyer de l'argent de la RDC vers l'international. Suivez la réaction de la population. Ma chérie, tu n'as nini nini nauti kozwa mbongo na Amis Fidèles Express Yokason et outi poto. Ah bon? Et comme international? Si. C'est tout ce qu'on attendait. Maintenant, la solution est là. Avec Yokason International, j'ai validé. Fini les gymnastiques. Amis Fidèles Express Yokason à l'international. Et tomboli le kuma Congo Mobimba. Amis Fidèles Express Yokason International. Pas côté maï, pas côté le masa. Bananguka mumai, bagi ni mumai. Amis Fidèles Yokason. Ana bon j'étais. Au bien dans le téléphone on joue pas toujours sur la main. Asa. Maman ça. Avant d'écouter le Rwanda, comment c'est le secret? Comment tu que autre maman malaise? Chérie. N'habitez Lina a passé le rapport à mon ami. Parce que ce qui a passé le moment intention de nous le lango, nous reprocher, c'est comme si on a fingi ba parents na biso ba loki to comme ça. Sans comprendre parce que Lina azalaki ngana bimaki. Na yeko kuta Lina azolela na juste na tapé. Na biso ko na mutu mo atinda ki lettre. Fala ya confiance. Et ko sala game mutu mutu Lina leke pa na ye. Ake kuta ina mwasi musuna ndako esi a bali déjà. Et ça, je suis Lina, je suis comprendre. Lina Zolé, la Rabini, non, il y a les sous-sous. Moi, on va aller à Patrick. Né à Bali les sous-sous, boye boye. Oh, et ça, 4e fois. Ce qui m'a dit à Bimia, tout ça, il m'a solo. Tant qu'on est boye, à l'ingé sur Lina. À quoi il y a bien, on me tourne dans la botte. Papa, maman, oui, c'est ça. Les Kambango, ils ont est-ce que Lina za mabe? Ngaye mwana mobali, mwana na ko salisa bino. Boboti biso, bokolisi biso. Mais quand même il faut que bénéficier na esenga bana na bino parce que moboti moko do se place la musala mponda. To vandela la bino kakao, tanga suya pembe ngo. La jeune fille baza même pas na niveau ya Lina. Baza même pas na kitoko ya Lina. Lina pe akenda ka prier, yeko tukutu asambela. Mais biso nyonso naluka mosala boyete naluka boyete makambezo marché okene sika no saki test maninga comme ba bengi okeza yo mais si loze soki non eza susu yo te on abaki papa maman c'est pour que na ba ngunza ba bikola to bosokola biso c'est ça qui était comme problème ozala kité
Côté consolation. Côté ya consolation, nde zongi singa makani singa biti. Mama tolo bela pena. Siko mama nde. Ah. Oko benga bisa bandoki. Okali bisa bandoki. Ngabi. Nazana obligation ata tanke mwana na bino. Oyo bana bino bogoti tokanga bino bandoki. Parce barbarake baboti baza banzambe ya se. Mais natanga sans payer kotala. Ceux qui ressemblent bo sambela, ceux qui payer koluka boyeba. Jani ndenge nini? Ah, tala yo. Ndenge sur la sens wana ke baboti bayeba na kotalisa koluka pena biso bana na bino. To fongwama. Pourquoi yo baninga ngebele tanga. Bango so fongwama. Ozomona mama? Yoka. Après ce qu'on le bio on est aux unes salanga. Engagé. Engagé. Na vie faut que koyeba ko presser. Via presser même malon on est. C'est mal. So sengelo na pierre au maman. Jusqu'à quand on va continuer à dépendre na yo? On a lingi yo. Pour ceux qui veulent monter ngana